Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. La Vraiment, j'espère que tout va très bien par la grâce du Seigneur partout et pas Zouami. Nzambe wana azwa lokumu abatelio abatelinga elongo na mabota na biso. Vraiment, ceux qui toza lelo lisusu liboso na biso pona ko solola, cela veut dire nzamba abateli toza envie et toloba toujours que sika oyo wapi bato ya bomoi bazali esengaka biso kopesa ye merci kotia ye liboso ya nyonso parce que soki toza na pema eza nango na makasi na biso te topesa nzambe merci et après toya mpona kodevelope oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, topesi yo merci les dieux fidèles. Tokwama komisama na bomo ya papa mama ndeko mwasi mobali azwi libako ya kolandanga. Merci mpona bomo na biso pe mabota na biso sili kobatela yango eto recommandé moment oyo ya masolo entre deux saintes mains. Seigneur ça na biso depuis jusqu'à la fin. Règne na yo puissance pe bonzambe na yo ezala partage na biso yawe tikete oyo tolingi topartage botambouma kitoko esala misala kati na biso oyo ya yo te tochasse yango ni les sons efe batela biso chaîne na biso kimia bolingo ne régner parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Nzambe azwa lokumu, nzambe abateli yo abatelinga, nzambe oyo azo batela biso. Vraiment, nazo senga na yo papa nanga, mama ndeko nanga mwasi ya mobali, soki vraiment lelo eza mbala na oyo ya liboso ya kolanda video ya mama Bi et nasengi na yo s'abonner. Ce qui vraiment olandaki pe peut-être vidéo moko précédent et otalaka kaka à passant pardon et s'abonner te lelo penda nazo senga yo s'abonner pourquoi pas ko liker tant tozo liker ba vidéo ezo permettre vidéo na biso etambola et circuler maintenant tozo liker te ezala pasi po ba vidéo et circuler po etalema tant yo s'abonner luka pe vidéo et circuler tant yo tali et circuler etalema donc eko circuler malamu mingi soki yo oza ko liker ko partager et pourquoi pas recommander parce que ba commentaire na bino eza lokola ba encouragement ou ezosala kitoko ba lisusu na koyeba na kopartager donc ko s'abonner et vraiment c'est très important pe eza malamu mingi na osepela na bino parce que nango na kebotala na osepela na bino vraiment mais eza ngaka ko s'abonner parce que soko ozwi déjà temps ya otala vidéo moko ya 30 20 25 40 minutes mais ko s'abonner kaka eza nango petite chose eza eloko moko ekozwa autant te donc to s'abonner vraiment ekozala malamu mingi nzambe akozanga te na kopambola biso. Voilà ba mama boya penza to solola to elelo to solola na ba mama to loba toujours que chaîne na biso eza libala pe bopeto mwasi to yakana ba sujet ozo concerner ba maman to yakana ba sujet ozo concerner ba papa to yakana ba sujet ozo concerner mutu nyonso so pe total na mukili yango tozaka na deux personnes wana to na papa to na mama. Donc, si tu as un sujet concerné papa, c'est qu'ils ont concerné ma maman. Si ils ont concerné ma maman, c'est qu'ils ont concerné ma papa. Ou soit, sujet est sangisi, papa, na maman. Donc, ça veut dire, na quatre sujet, mon corps, tozo lobela papa, tozo lobela pe maman. Et na quatre sujet, biso ya lelo, to eko lobela ba maman, mais toko zoa pe lisusu parti, mouke ya ba papa. Donc, ça veut dire, sujet lelo est sangisi, babalani. Po toza awa, toza na libala pe bopeto, ya mwasi. Donc, tant tozo lobela libala balobela ngo ezaka nani aza na kati ya libala mwasi na mobali nde baza na kati ya libala donc tolobelaka libala tozolobela mwasi na mobali lelo na ye kolobela bamama tobandi nano na biso batiti nini ozwaka na kati ya foyer na yo to mpe na kati ya libala na yo face ya baproblème oyo ekomaka na kati ya libala parce que y a des problèmes po toza batu et dans le mariage bamakambo ezala kaka bamakambo ezala kaka ezala makambo eza ya mabe nde biso batamuki tolobaka ezala ya mabe ezala ya malamu donc cela veut dire que aussi longtemps tozo vivre deux personnes différentes na kati ya mariage tozo vivre deux personnes oyo bauti na des éducations to pe des familles différentes il y aura toujours moi bamakambo oyo ekobanda ozala kati na biso
bamakambo yango mpe eleka te ezala mpe ke libala moko boye ke bino jamais bokoki kolekisa un jour, jamais bokoki kolekisa une semaine, un mois kuta ebele sans ke boswana. Wana mpe komi mbeba, wana mpe komi mabe. Parce que libala eza esika esengo, toza bato mibale toyebi ke moko mpe boye kozala mpe ke mwa nungunungu ezalaka nango. Mais soki eza ya bino oyo ezalaka ke jamais bolekisaka une semaine, un mois ebele, 2 jours, 3 jours sans que boswana, wana peza mabe. En tout cas, faut boluka nzambe makasi na couple wana. Faut bovandisa penza bonzambe et vanda kati na couple wana. Alors, mama nanga, face ya ba problème oyo ekomaka na kati ya couple na yo, ba attitude nini oyo ozwaka? Ba attitude nini oyo ozalaka nango face ya ba problème na kati ya libala na yo to pe na kati ya couple na yo, en tant que cette femme là qui bâtit? Parce que Bible que c'est la femme sage qui bâtit. Alors tant que yo bâtir, il faut oyeba ba attitude nini o esengeli na yo ozwa, to pe ba attitude nini esengeli na yo ozala na yango face ya ba problème, face ya moi ba biloko ba ingrédients soki na koyi koloba o ekomaka o ekutanisaka na kati ya libala. Parce que y a des problèmes mosusu, y a de moi makambo mosusu o ekomaka na kati ya libala, ezalaka juste épreuve. ezalaka juste épreuve oyo ezomema biso tosala nini tokola. Parce que soki oza na épreuve te na vie okola ndeni na vie, soki oza moto ozokutana na baépreuve te okokola ndenge nini? Parce que baépreuve erandaka biso lisusu plus fort. Baépreuve ezobakisa biso expérience ya vie, ezobakisa biso expérience ya mariage, ezobakisa biso expérience ya makambo ebele. Alors ntango babiloko wana ezokomela biso na vie tozwaka yango kaka du côté négatif te, tozwaka yango kaka du côté négatif te. Fo toyebaka mpe ke fo toetidiaka, fo ozala mpe moto oyeba mpe ke eloko oyo ntango ekomelinga, pourquoi ekomelinga, pourquoi Seigneur apermettre ekomelanga. Donc fo oyebaka mpe lisusu ke eloko oyo nzambe ayebi ke ozala mesure ya surmonter yango te, nzambe apermettre te ke ekomela yo, nzambe otikaka eloko oyo ekokomela yo oyo ayebi ke ozala na force ya surmonter yango, ayebi ke ozala na force wana ya osala nini ya kosurmonter yango mpe ya koyeba na koleka na kati ya épreuve wana. Eloko oyo yo okoka te, nzambe apermettre yango mpe ekomela yo te, nzambe apermettre te. Donc cela veut dire ntango nzambe apesaki yo libala, c'est parce que nzambe ayebaki ke oza déjà mesure ya ozala une femme dans un foyer, oza déjà mesure ya ozala mwasi na kati ya libala, oza déjà na maturité wana, oza déjà na capacité wana, oza déjà na eloko wana. Alors une chose est sûre aussi, entre nous les mamans, il faut aussi tout éviter que se sous-estimer en tant que femme. Déjà tango accepter engagement ya kokota na kati ya libala, il faut yeba que oza en mesure ya ko surmonter ba biloko mususu oyo kokutana na kati na libala. Donc ba biloko mususu kozwa ngo ka na ndenge moko boye soki nini te. Tout d'abord, premièrement, faut zwango loko l'école, faut zwango loko formation, faut zwango loko l'épreuve oyo eye po ebakisa yo force, faut zwango loko la épreuve oyo eye po elekisa yo na ebakisa yo expérience epesa yo lisusu sagesse. Parce que c'est la femme sage qui bâtit. Alors, oko bâtir ndenge nini soki oza na sagesse te, soki oza na expérience te. Parce que sagesse tango ezali, il faut expérience mosusu mpe ezala. Pourtant ozosangisa expérience wana na sagesse oyebi siko ndenge nini okoyeba na kosala eloko songolo pakala. Mais tango oza na expérience te, tango oza na oza dur na esprit te, parce que babilo mosusu ekomela biso comme ça mpe mon esprit dur, au moins pe esprit pe comme moi dur dans babilo mosusu, voilà ekendaka bongo. Donc cela veut dire que ba attitude nini o affiche kato pe ozala na face ya problème oyo ekoyi kokoma na kati na ndako na yo, na kati na ndako na yo. C'est toi mwasi oyo ozolandanga, c'est toi cette femme yo de mwasi oyo ozobâtir. Oh Bible ezoba que c'est la femme sage qui bâtit. Koloba te ke femme sage eza ba femme oyo ba grande dame oyo vanda kotali na télévision ozomona bango bazolakisa bango bazosala ba grande chose, bazosala makambo minene. Non, ko se sous-estimer te. Non, yo pe mitia loba aussi nga pe je suis capable.
je suis capable. Donc ça veut dire que eloko moko ekoki kokoma na kati na foyer na yo, eloko moko ekoki kokoma na ndako no mama, ozala mesure toujours ya osala nini, ya kosurmonter yango mpe ya koyebana kosalela eloko wana avec beaucoup de sagesse, de façon que mbeba to pe mabe moko boye te eya na kati na foyer na yo ekweyisa couple na yo. Je m'excuse. Ekweyisa couple na yo. Maman bokozala kozali mwa dispute na papa, moi quand on est à la mosusu na couple moi incompréhension moi moke botami parce que toza bato tant mosusu papa koloba a yo lobi i papa lobi i yo lobi o, mais attends que moi si il faut toujours à chaque fois koluka kozongaka toujours moi si, parce que moi si jamais koko changer ya moi si azala moi si pe atikala moi si na domaine nyonso, peu importe situation, peu importe circonstance, peu importe. Donc moi s'il faut ça moi s'il faut tikala moi si na ba domaine na yo nyonso ya vie. Alors tant yo zo garder ki bo moi si na yo, tant yo zo garder ki yo nde ko permettre yo osunga pe mobalo aza pembeni na parce que aza aids. Alors likambo moko ko ya moi dispute moi compréhension moi nini mama tango yo eloko wana esalami ozwi yango olati yango même na mbetu okomotiela mobali même na kozwa soin ya mobali osala yango lisusu te, même koservir mobali na mesa osala yango suto komi kotinda bana soit bonne soit leki soki semeki na ozalaka nde na ndako, donc ozosokipe lisusu te na biloko ya mobali. Est ce que yo ntango yo oswanaki na mobali boswanani na biloko olia, boswanaki nde na makambo ya mbeto, boswanaki nde bien sûr que soki peut-être kande ezali esenga peut-être kosolola, esenga peut-être koarranger mpona ezanga bato mosusu parce que y a des basi mosusu après dispute ye il faut kaka fete eleka mpo azonga nde normal, y a des femmes mosusu mpo ntango mosusu mwa lisolo mwa nini eleka, mais mwasi il faut toujours kogarde kibo mwasi na yo, il faut toujours kotikala mwasi, il faut koyeba ba attitude nini oyo ko afficher, il faut koyeba ba comportement nini oyo yo ko afficher après avoir peut-être ba dispute ou bien ba compréhension ou bien eloko songolo pakala entre yo na mobali na yo, parce que il faut yeba que trop des attitudes négatives na kati na yo ça tue petit à petit ba conflit na kati ya couple. Trop des attitudes soki yo za trop na ba attitude négative kati na yo, et puis siko na point wana sikoyo nde na kotisi siko ba papa na parti to komi na kotisi siko ba papa po wana ezo concerner pe ba papa et concerner ka ba mama selte. Donc dans le boy trop des attitudes négatives na kati na couple et que ndaka ko détruire peu à peu libala. Pourquoi? Parce que dans mon nyonso za na ba attitude négative kati na yo concernant moi si tope mobali na yo mukie ezoke no longola yo confiance, mukie ezoke no diminuer bolingo, mukie eza kosala ke otika ba biloko mususu oyo sala ka pona moi si tope pona mobali na yo, parce que mutaka osa na eloko moko to ayebisi yo bo yo ba penser na yo tellement ekendaka mabe ekendaka musika okomi na ba pensée moko boye négative contre mobali na yo, contre moi si na yo ekendaka ko détruire. Eza biloko oyo ediminyaka biloko ediminyaka makambo ebele na kati ya couple. Donc maman, même si boza na kanda na papa boluka bosala dialogue, boluka bosola na ndenga kimia, et eza biloko mosusu kaka na otukoloba ekoza papa lobi i yo lobi te a, papa lobi a yo lobi te i, papa lobi non b yo lobi te c, mais en tant que moi si il faut toujours kotikalaka, il faut toujours kotikalaka na milieu na yo, il faut toujours koluka kotikalaka na place oyo ezali ya yo, parce que moi si alokwa matoi babi matoi esaka nini eleka mutu te, mobali aza mutu parce que aza chef de la famille, aza chef ya mwasi. Ngam na lobi yango te Bible mote loba yango. Voilà, donc to lobela libala, donc faut to zunga na makomi parce que ebandande kuna. Donc siko lokola mwasi aza kwa matoi autre lobi eleka mutu te, même si yo lobi a i mais il y a un moment donné mwasi faut se limiter.
Il y a un moment donné, moi, il faut se limiter. Il faut y avoir limite et puis il faut y avoir attitude nini oh yo koyeba na kosala nini na ko afficher à cause y a ba comportement au bino bozo ko afficher à cause y a ba attitude au bozo soit face y a ba problème au bozo kutana na kati ya ba foyer yango nezo sala ke ezo bimisa pe beaucoup ya mibali libanda yaya oloba ke mibali eza nature na bango bazala ba infidèle oui mais nyonso pété sikoyo soki oyo abimi eza na ba oyo pa kobima nde peut-être par sentiment kaka ndenge bolobaka wana mais ya bi mosusu akobima parce que yo nde oza cause parce que attitude oyo affichaki comportement oyo affichaki eloko oyo osalaki nde esalaki ke abima lisusu davantage libanda ya eloko nyonso oyo eza précieux bagarda yango baprotegeaka yango bagarda yango baprotéger yango donc moi si ntango oza na mwa dispute na mobali mwa incompréhension na mobali balobi na yo teki opimela mobali na yo biloko olia balobi teki oboya koservir mobali no na mesa ou na mbetu balobi te oboya kozwa soin ya mobali na yo eza na basi mosusu abozwa ata soin ya manzaka mibali na bino te bozwa te donc yo kozwa soin ya manzaka mobali so ovandi ya moko obwakeleka yo manzaka yango ekoli boye pozwa lim na base obongisa mobali no manzaka oza kuna te wana oyo olobaki ata na bongisi akobimaka libanda langage wana fo botika langage wana fo botika mama est-ce que objectif yango wana est-ce que objectif yango wana to oza mwasi oza na besoin oyo epate mobali na yo oza na posa oyo epate génération na yo oyo epate mariage na yo oyo epate eloko oyo nzambe apesi yo eza sacré eza grâce. Est-ce que vous avez un poste qui est ça la poya bimato abimate? Est-ce que eza problème na yo? Bonne de l'anzambe. Fais ton travail, fais ton devoir. Donc oza wana soki kaka ngo eloko mokie na mobali ti abandonne tout. O abandonne nyonso. Je m'excuse. O abandonne nyonso. Ozo sa esu ba devoir na yo te. Mobali bazora soin na ye mobali ba entretenaka ye libala ba entretenaka babatelaka yango bazora soin na yango okoza ata mosusu koza na mwa kanda na papa bapaya baye na ndako yo koyi komanifeste ngo na miso ya bapaya te bapaya wana baye na ndako na bino baza censé te ya oyeba qu'est-ce qui se passe entre vous baza censé ya oyeba ngo te parce que ntango bango baye na ndako na bino na kati ya bandako na bango mpe batiki baproblème. Est-ce que yango nde bango bayeli epa na bino même si yango nde bayeli epa na bino yango nalobi ke eza na biloko mosusu na vie mpo epesaka biso epesaka biso ezalaka lokwa leçon d'expérience ya vie parce que yo koza ata mosusu yo moko oza na problème moko entre yo na mobali nao mais eza na couple moko eye mpe na likambo na bango baye koluka peut-être conseil epa na bino alors faut interpeller yo faut interpeller faut ba kinzambe ngambo na oleka de chine épreuve neni no tindeli nga susu bato ngana conseiller bango zwa mayele parce que tant to conseillaka tant to lobaka ezongela pe na yo moko zozwa pe na no part oyo ba pe ko sala part na yo donc eza na basi mosusu basala kibongai trop balinga kolakisa mingi donc du genre soki baza na kati ya couple ke ye nde moto akonzaka ye nde moto akweyisaka ye nde soki asali bo attitude na ye soki elobi boye soki asali boye boza mibali mibale na kati ya ndako mobali azalaka moko mwasi azalaka moko bato mibale nde basalaka couple bato mibale nde basalaka couple donc sikoyo ozozwa baatitude moko ozozwa bale devant moko boye ozolakisa bato même bato bacomprendre ke ya ça ne va pas na kati na bino mais non couple nyonso ezalaka na secret nango couple nyonso ezalaka na mwa intimité nango oyo bagardaka kati na bango ce n'est pas tout le monde bayeba qu'est-ce qui se passe entre vous dans votre couple ce n'est pas la peine tant mosusu mobali azalaki te tant mosusu mwa kanda mwa nini mopaya moko boye atikeli yo ata mwa kado akabeli yo obi apesi mpo na ndako na bino ere mobali aye yo mpo vandi oboyi opesa mobali rapport eza baerreur grave basi ebele basalaka ekoki kozela yo problème dans ton mariage ekoki kozela yo problème baatitude wana nyonso mama attitude nini ozwaka fasi ya likambo
Des fois, il faut faire la part des choses. Et puis dans le mariage, les actes que moi incompréhension, moi dispute, moi eloko nyonso, faut ola tango. Faut bola tango, beaucoup sango problème, bo salango problème. Oui, bah que diable alinga mariage te. Mariage ezalaka sacré. Et tout autour ya mariage ezalaka toujours na ennemi a rodaka tout autour pour n'entendre la faiblesse na bino, pour n'entendre les sika nini oyo boko isami, pour ya ikota ayeba na ko profiter na bino, ayeba na ko semer oyo eza nzambe te. Alors soki bino moko boza déjà ba porte d'entrée. Nde lelo ba couple belé ba olele. Bokangi batata mwasi, banoko, papa leki, banani bandoki, bate bele bandoki. Pourquoi? Parce que bino moko bo fongola ki porte na moi eloko moko boya mukie. Oye ezaki ka mungu na pilipili. Oye ezaki ka keloko moko boya ki po elekisa bino ka na mo épreuve moko boye. Mais bino bo lati yango na kati ya libala na bino, bo lati yango na kati ya couple na bino e boti mbuma mabe ya kopola. Mama titi nini yo zwaka. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage a bâti saka na ba comportement na ye, na ba attitude na ye, na ba langage na ye, na mutu na ye. Une femme sage bâti na makambo ebele. Mais ce que lelo tozolo bela attitude nini yo zwaka face ya likambo entre yo na mobali na yo. Donc yo sozu likambo nyonso fo bayeba toza likambo na mobali na yo, copine na yo wana ozalaka na ye wana makopa, il faut yeba ke ozu likambo na mobali no siko ntango okenda obongisa mpo okenda oyebisa ke obongisi. Donc ye fo ayeba nyonso siko ya ye yo mpo oyebaka secret eza te na kati ya couple na yo, intimité ya couple na yo. Yokana siko obimisa bolumbu ya motu eza kaka obimisa bolumbu ya motu boye aza ya bilamba te. Efe ya obimisa makambo nyonso ya motu libanda eza deja kobimisa bolumbu ya motu, eza deja kobimisa bolumbu ya motu libanda. Les mamans t'ont changé d'attitude. T'ont changé d'attitude. Kozwaka likambo nyonso te lokola olatango esa soki likambo susu yango lokola épreuve. Likambo susu yango lokola épreuve. Zo penzi épreuve à vie. O luka oyeba na sima nango parce que likambo nyonso yaka na sima nango za toujours na enseignement moko. Leçon plutôt. Et ça toujours na leçon moko oyaka sima ya chaque problème. Tu comprends? Donc leçon oyo koya sima likambo wana lukande o attirer leçon wana koza likambo wana kolata te parce que l'erreur to sala na vie yango e permettra biso to sani to mata escalier to mata parce que na dit que c'est erreur lobi na ozongela on saute donc cela veut dire que j'avance erreur etika ina sima balobi l'erreur est humaine, oui, peut-être lobi sous non ça la même erreur, té dans ça l'erreur mususu. Donc ça veut dire likambo soki komi na kati ya ndaku nanga, likambo soki ye na kati ya couple nanga, il faut na ba attitude nini na ko afficher, il faut na ba attitude nini na ko zwa envers mobali nanga, envers peut-être bana, bapa ya bakoya na ndaku. Makambo kosala na ndaku de façon que likambo wana eya te ko nuire kati ya foyer nanga, eya ko nuire foyer nanga te, eya ko nuire mariage nanga te. Donc ba maman tous ba femme sage, zala femme sage, celle qui bâtit o azo bâtir penza na bizaeli na ya malamu, na makambo malamu, na ba attitude ya malamu. Pas trop des attitudes négatives na kati ya mariage, papa maman. Pas trop des attitudes négatives. Et ça là que au perdre confiance pas à l'autre. Et ça là que bolingo diminuer. Et ça là que au ça là l'autre bolamu lisusuté. Et ça là que au repousser l'autre pembeni na yo alors que ça va risque moko très dangereux na kati ya libala. Très dangereux na kati na libala. Donc tout bon ça attitude na biso mama likambo moko te elekelaka mutu na mokili oyo likambo nyonso so ekomi ezalaka na solution nango likambo nyonso so ekomi lokwa o atire leçon oyo eza derrière wana likambo nyonso so ekomi zwa yango lokola épreuve oyo nzambe aolekisa yo mpo okola na kati na libala na yo po soki nzambe ayeba eke okokono kosurmonte likambo te nzambe pa opermettre te soki nzambe ayeba eke okoka mariage te nzambe alingai pa permettre te obala nzambe pa alingai permettre te ke ovanda mpe deja na mobali moko boza na ye ensemble wana bovanda te nzambe alingai permettre te mais ntango nzambe apermeta deja mpo ayebi ke okokoka bamakambo mosusu alors lève toi kose sous-estime te fais un effort
changer caractère, changer babizaleli, changer attitude na yo face à ba problème vis-à-vis à mobali na yo ko luka ko fongola lisusu davantage ba porte mususu te oyo ko détruire couple na bino ko fongola te. Donc des messages vraiment oh maman bi azaki nango lelo pona biso ba maman yango wana. J'espère que message oyo et kokota na matoi ya mama moko ya papa moko oyo kosala ke to bongisa to changer et nzambe akozanga te na kopambola biso akopambola biso pe kombo na ye ezwa lokumu. En tout cas merci tokutani prochainement pour na numéro ya sika. Bye.